classe. Vraiment, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino Honorable Nzinga TV et puis tout dans la chaîne Moussoussou Chilo Cinéma TV. Bokozwa ba émission Kitoko, émission Tolo Belande, émission de classe. Vraiment, le lot en Belabino, apôtre Moussal Nanzambe, apôtre Julia Faya Kangoni, il a fandi na mboka ya Brésil. Azana Brésil, vraiment, tout le monde qui est ambaye, ici Azali, toujours au PSAE, bah merci pour être animé koleka na émission Oyo. Vraiment, maman apôtre Julia Kangoni, ici Zali, bonjour. Shalom nayo tolinga kito ya mbayo lelo to sepela ko ya mbayo lelo na émission oyo poto meka ko beta masolo ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo DRC donc RDC République démocratique du Congo makambo ezoleka na mboka na biso tozali banda honorable Nzinga azana Afrique du Sud précisément à Cape Town yo ozana Brésil vraiment bande ko bazola na biso partout dans le monde. Tolingai to solo na yo makambo ezoleka na mboka na biso Congo toyebi koza mosali na Nzambe toyebi so ko permettre biso to solo na yo makambo ya mboka et puis tolingai to ba santé na yo soki eza bien pona bandeko baza ebele bazolanda yo merci. Ah, ok. Bonjour, shalom, shalom, honorable Nzinga TV. Shalom, en tout cas, mokili mobimba, biseka nyonso, bino bokoyoka biso, bokolanda biso, en tout cas, mbote na bino nyonso, nzamba lola apambola mutu nyonso, akoyoka yango. Merci, santé zanango malamu, oui, nazana kati ya Brésil, ya solo, tozana biso malamu, pona oyo uti kotuna ke sango ekoma ki partout au monde. Ngai avant na répondre nyonso kotuna na lingi na confirmer ba na Nzambe ke lelo oyo eza confirmation ya ba prophétie belé lobama makambo nyonso komi na polele poto komi na tango ya soka. Soki omoni makambo Saddam asalaki ezali ete makasi na ete eza Nzambe nde moto atindaki asala po a partir ya acte asali to découvrir déjà que banani bazosala mosala malamu banani oyo bayebi kosala parce que na minute oyo soki abomaki te tonga toyeba eloko te et puis ngai na liboso na mikolo tetolo ndenge nga na kanisaka ke ba policier na biso a Congo ponga na tika Congo bandaka la ça fait 25 à 26 ans na yeba kaka bazaka na bango basala na bango musala te bayibi na bango kotire te bayibi na bango musala te ok na ndimi na confirmer ke ba soda na biso a Congo baza makasi na acte Saddam asala eza déjà que prouvé que ya soto za na basoda baza makasi mais senga kaka basimba bango na maboko mibale okomona même ata acte bakulu na neko sala lisusu te nde eloko na lobi avant na répondre ba questionnaire na yo nyonso toyoka ki sango na sepeli na makambo makasi nzamba lola apambola Saddam toyebi ke toza elongo tozo sambela pona ye po nzamba a protéger. Merci beaucoup. Merci, apôtre Julia Kangoni. Vraiment, bandeko ebele baza kolanda yo, bandeko ya Chilo Cinéma bazolanda yo, les amis de Frère Blaise Nzinga bazolanda yo, bana ya les tigres et les tigresses baza kolanda yo, bandeko nyon surtout ya émission to belande baza kolanda yo, bandeko nyon sur ya lisanga ya Cape Town baza kolanda yo. Vraiment to lingai to bana Congo nyon surtout partout baza kolanda yo. Vraiment tolingaki totuna tango sango oyo ekomelaki yo na matoi oyo toyebiki bato nyonso esika bazali bakongo nyonso balandaki bavideo bamessage bamonaki ndenge policien oyo abetaki ndeko kuluna lisasi na lokolo ya droite sango video etambolaki mokili mobimba toyebiki ekomelaki yo mpe yango tolingaki toyeba mama na biso apôtre Julia tango ozwaki ba video wana tango omonaki ba message wana tango ozwaki sango wana esalaki yo ndenge nini vraiment bandeko baza kolanda yo po tozobela mingi likambo ya policier oyo babetaki masasi tango ozwaki message tango omonaki video wana ekomelaki yo omonaki yango ndenge nini. Ah, merci président honorable Nzinga TV nazane sengo. En tout cas, tango tozwaki sango oyo yebi malamu tozana mabota kuna.
biso tobotami kuna tozana mabota kuna tozana bandeko na biso pe bazana kati ya police bazali oyebi ata toza libanda tosali mbula ebele ba 25 à combien de temps libanda yebake matoi na biso na motema ezalaka na kati ya Congo. Ah oui, ezalaka kuna etango nayokaki sango nazalaki na esengo makasi pe na pesaki nzambe na nga merci parce que bakuluna bamonisi bandeko na biso passe honorable ngai na période mona kenda sa 2018 na mona bakuluna bakenda kote suki ya bampasa baboma mutu bakata katikati et puis tango na kenda zaki na kobanga na umela kipete na kenda ki mission ya nzambe na umela kite kobanga ngana mite mboko ekomi na insécurité na kima mbangu na zonga na Angola période na zana kati Angola na kobanga honorable parce que makambo na bandaki komona na bililo konzimate menga bandelo ba jusque ka makambo ekosila omona ka bana moko boye bazo boma responsable papa neti Saddam papa bana na mwasi na ndako siko soki azwa ki défense te soki azwa ki défense te honorable soda wana na biso policier alingaki akufa tiki bana et puis kuluna wana alingaki continuer oyebiki na futur anga bomata 1000 mais nzamba la kiseke lelo suka na yo to sepela ki makasi na pesa ki nzambe merci na bi nzambe apesa Saddam vimolai na sepela ki makasi soki bato musu ba sepela te eza ba wana ngai na sepela ki nga apôtre Julia fire la bouche autorisée na sepela ki makasi na komisi nzambe balobi eloko nyonso eza na suka yango wana. Deuxième question na biso ezali mama na biso apôtre Julia bandeko bazolanda yo bana nzambe beye bazolanda yo tant que mosali na nzambe siko ndenge bato lelo oyo bazo condamné policier na ndenge abetaki ndeko kuluna lisasi na lokolo et puis tolandi même na vidéo tomoni professeur munene ya université azali ko condamné acte wana au policier asali ya kobeta kuluna masasi na likolo et puis bato mingi pe bazo condamné to yebi to ba famille na ye to banani o bazo condamné policier ninga betaki lisasi wana to ebite mama Julia faya kangoni et place ozali soko ko yikolo baningi na bandeko bazolanda yo na ba onos bazo ba condamné policier wana to ebite soki message ni roza na ngo pona bango. Merci. Honorable Nzinga, ozebeza na bato mususu ba condamna kame ba eba ka condamnation te. Ozolanda ba loi ezali ba article pezali. Même à ta Bible, ba lobi ne juge point. Okopiko ko condamner mutu te. Parce que Saddam azaki komi protégé, c'est-à-dire universitaire wana sepelaki Saddam akufa kuluna adim oyebi Saddam wana soki akufa kite combien bato alingaka bomba liboso azokende atiki ba famille bazo souffrir ye universitaire wana abimisaka mbongo palesa ba famille oyo neti mama moko bana moko babimike mama na biso akufa yenda bomai ya asungaka kwa l'universitaire wana ya modèle nini universitaire nini soko che wana komata bonjour ebi ko komate universitaire azana sonité alobi azo condamné nini ezaki défense azwa ki défense pour ceux qui azaki na défense tanga ki aboma parce que azolande na machette azolanda abikeba azolanda azui machette ngwa na se et puis condamnation à nini parce que abetaki na mutute abetaki na tolote na lokolo pour neutraliser pour atikaye et puis tango a neutraliser ye Saddam andimaki te ke bato ya ko boma aboma bato ebele aboma bato ebele azo condamné universitaire yango auti wapi auti wapi it's a défense it's an article même ata na ndako monike moyibi akoteli o bandi alingi aboma yo il faut défense ezala soko mi défendre te okokufa tiki bana bato boni tomona bakufa même ata na bangola bisika tozalaka omoni bandi akoti abomi mama mwasi na zemi c'est comme toi défendre te azobi mapeli boso po bay ayebana azokende ko condamner Saddam azali boma ndenge balobaka ta na portugais ele maluka ya soki aza mwasi maluka soki aza mobali aza luku ya ko condamner ni défense il faut défense ami défendre to moni totali
Pour ceux qui a commis défendre Tanga qui a bomaye, a couverti qui bat sinaban, yé universitaire wana, a roya ko sungabana wana. Azali boma, alingia yebana. Sadam asala ki malamu makasi. Nzamba pesa ye makasi, pe vimola ye. Biso to sepeli, biso to condamné te ne juge point, pe ko condamné te. Bible lobby, ba article pe na l'état ezali. Pour ceux qui a ça qui mabe, même ataka na l'état balinga ki baloba. Abeta qui na lokolo pour à neutraliser. Aussi longtemps boma ba tebele, il fallait payer à kende. Yango balobi yo nga boliaka ngando. Mukolo ngando iliaka bato komi matanga. Yango wana. Mama Julia toyoki ba toyebi ke série na série ezana makambo nango. Ndenge toyebi ba série 8, ba série 9, ba série 7, lelo pe to na série mosusu. Est-ce que na série na bino makambo oyo tozomona oyo ya bakuluna kokata bato ba machette, ba maboko na kati ya kin na capitale. Est-ce que makambo na tana bino esala? Ah, merci honorable Nzinga TV. Chaîne kitoko, bo s'abonner massivement ya na chaîne wana boko zo makambo bien. OK. Na lobi boye. Ngai na botami na tango Mobutu. Oui, ya président Mobutu seko. Biso na tango wana bakuluna wana ezalaka te. Okomeka te na sekulo kokoka ndenge nini? Biso tango wana bato bande kotungisa biso ezaki ba tozona ba sende soko sombi biloko na yo ba parents bon ngana saki mwana muke ba parents so ba sombi ta télévision na magasin obimi li bande la si facture ba compliqué ba zu mois 10 kwanza na bango bon to ba à l'époque d'Isaïr ba kei mais makambo akuluna Mobutu ayoka yo sako ba ko yakotumba bino quartier Mobimba ba bande ko banga na tango wana Mobutu guerre koti ya muchacha kuna na Katanga Mobutu akenda ko bunda azokita na parachute biso bana mike ake ko bunda batango na babiloko pamba tozoka ezalaka te oyo banungu bazimboka boye basali boye o basali ezalaki te mutu wana azaki terrible pe toki kozwa mutu aboye te biloko wana ezalaka te kuluna epusana ekobanda boni ezalaka te toye kokoma na tango ya Kabila musée papa tango akoti yende mususu beta batu fimbo même ata na taxi bis place à batu 4 donne vanda 3 na Kisasa batu 3 bazo vanda côté à chauffeur zaka chauffeur na mutu moko côté mais tango na yeko kende na yeko kuta côté à chauffeur avandi côté na ye mopanzi na ye batu mibale et puis tina kapo ya taxi batu bazo vanda pona transport metango wana musée bakobeto fimbo na kati ya libumwawa nifo mona ndenge discipline koma solo ngana vanda na Angola mbula mingi nazaka na province ya Bengena tozaki na ba miyibi moko ngana yeba même atanga kutana bango bayibi ke o maire na biso yoka maire oza bien wana balobi na portugais na sina bike avant dans le pango na meza moyibi mais akoyiba na quartier na biso te baso ndeko yiba côté mususu siko na quartier na biso commandant moko azalaka wana tango commandant wana aye komona ke muibi komi mingi akangi ba miibi nyonso a quartier bango nyonso batie bango na formation bakoma ba policier asoso mbongo na ye asombi moto na ye bamso asombi mituka o bazaki miibi skotala muibi akomi policier ye bisanga muibi akotele masaya ba tactique nyonso ndebo basala na Angola ngana vana na benge na province on a 20 ans na yebi miyibi nyonso babande koyiba omoni bakoyiba nazo mona moyo lobezate me bakanga bango nyonso bakopisa bango na police siko na minute oyo kendo yiba yazaki moyiba sa yebi ndenge oyiba kendo yiba soki akotika yo na makambo ebele changer bazwa bana bapesa bango misala bakena osala bilanga te bacha bango na ba formation misala bazozwa ba salaire na bango moyibi ekosila. Non, ce n'est pas possible. Si tout na gouvernement oyo nde komi somo nga nazoyeba te même atake ndeko tambla na Congo nazobanga pona nini kuluna c'est na batana biso ezalaka te awa nde komi ya koleka yango wana ezaka pasi mingi honorable. Vraiment bandeko baza kolanda biso bandeko bazolanda yo Mama Julia biso tolingaka tolobela makambo lelo toyaki makambo ote ya biso par rapport à makambo eza koleka o meka opesa message par rapport à makambo ezoleka na mboka yango tozobela likambo lelo eza na actualité ya policier oyo abetaki kuluna lisasi. Vraiment merci na bakonzi ya mboka, merci na gouvernement, merci na bato nyonso bakosala mosala malamu mpo na mboka ekende liboso. Merci na président Fati, merci na
gouvernement mobimba ba oba osala misala bango malamu merci sikoyo décision nini oyo pona yo okoyi koloba na gouvernement décision ni au gouvernement kokoki kozwa pona bakuluna décision ni bango bakokozwa pona bakuluna bo ndenge policier abeti kuluna masasi etikala kaka bongo soki kuluna alinga menacer mutu policier moni apekisa yo kite abeti lisasi pona ko neutraliser ye to basala stratégie mosusu décision nini oyo okokopesa gouvernement donc idée nini yo okopesa gouvernement pona bazwa décision na makambo bakuluna bazosala na mboka na biso baza batu bakoyi mpe koyoka message na yo basaleli yango mpe mais kana okopesa bango idée décision nini bakokozwa mpona bakuluna na nyonso baza kosala epi mpona bapoliticien ndeni bakokosalaka na acte oyo policier asali malamu to asali mabe bapesa stratégie nini ekokozala mpona kuluna esila na mboka merci. Ok, merci honorable Nzinga. Honorable Nzinga, merci beaucoup. Pour la makambo misat, décision oyo gouvernement oya koki kozwa. Pour na bakulu nanano. Ba pesa bango misala. Ba pesa ba na misala. Batu mususu azokoka kukende kokota koiba kobomeza kozanga. Batala makambo ya misala na Congo. Bapesa bango misala sino bakonyokola batu. Bakonyokola. Tala yoka moto moto OK. Nalobaka mingi portugais bolimbisa moto ya motard alobi biso babotelaka biso ba moto tout ça tozo souffrir. Oyebi ke moto wana nde eliesaka mwasi bana batangi classe makambo ebele sikoyo soki bokopesa bango misala yebi ke makambo ane kozala malamu bapesa bango misala soki balingi kosala te bazela bango décision bafongola kasho parce que bakasho ya mikolo kuna na Kongo nde na yo kaka akoti na tongo na poko apini apesi mbongo na chaye na kasho avanda bokatili uta bomi chaye na kasho abomi soki alingi aza tete alingi oyoka te nta eziki te boma neti na ngola toza na antiterror na biso oyo balataka noir baza autorisé na bato ya sika baza autorisé obomi baye bakuti oyiba koyibaka batio bapesi yo kashe pa na elongi babomi olali bake kotio na kasho bake kokunda yo surtout soki bamoni ke baboma baperiode moko naza na Luanda bana mo babande koboma koyiba ne ntango babande kosasa bango ti lelo tina mwana moko atanga na mwana nga classe moko mususu kaka mona na televizion bazolakisaki bauti koboma ye bakoya kaka bobebeti porte franya vandaka bimise libanda abimi tampo koyeba beti kashe na elongi akabo ok poko bosali kobange kozala po bazomonisa population pasi population azosouffrir biso toza libanda tozokoka koya kotambola na Kongo na po totala bandeko eza te tozobanga okokende ndenge nini tamuso okutana bakuluna tozobanga tozala poso toya pe Kongo mboka na biso mboka bakoko toya me tokoya ndenge nini insécurité totale na Congo insécurité bato bazokufa kuluna wane euti wapi ya mibale police bino soki ba gouverneur soki ba commandant de ville ya police soki ba ministre ya police soki ba nina bino kuna na yebi kotanga ngo bien te na français boswa décision bosala musala botia population en sécurité police musala eza ko batela ko nani population bozosala te nazo yeba ezaka na commandant moko soki bozobenga soki kanyama boye ndenge na bande koyoka soki kanyama asaka soki opération soki likofi soki nini na yebi te basila aza soki commandant soki azaki ministre soki azaki na yebi te po kuna Kongo makambo ebele na yebaka te soki kanyama wana asalaka musala toyokaka batona bandimina il faut basala kaka bongo sinon pasi mingi police il faut travailler ezate rovandi kaka wana police bozo kumisaka ya za bomeza soki bozo benga soki ngobila soki nani ngobila sala musala to mona yango soki nde nani kuna na ebite soki ngobila asala musala ba komanda soki ba komanda nani wana
soki banani bino boyebi bakombo na bango basala musala ndenge sengeli eza te ke Fati akotika kiti na ye kuna po ya kobatela population te il faut bosunga nani président yo policier osali musala te eza bongo mutu moko akokoka te oya uti kote bino bosala musala bosunga pe président koka ko travailler bien soki nyonso bokomi kokwesa kaka président non ezalaka bongo te yo pezwa place na yo soki ngobila soki komanda fulani soki ba komanda police wana bozala musala komanda police gouvernement bo former ba policier moko babenga ba titeroli ya makasi oyo bakobanda ko chasser bana wana pour population comme à l'aise bino ba mikozi bozala bandako na bino boliaka bien botondaka boza poser ba mituka filmer bozo tambola mais population ils ont souffrir. Il faut qu'on sunga, bon travailler. Et ça bien été. Bon, vous avez condamné mutu moko fulani, président zo sala musala te. Azo sala bo mesko yo musala na yoni. Musala bandaka na bino moko, bo batela Congo na bino. Bo batela. Tozo tamla bamboka bo pa ebele ndizo na Brésil, tozo mona makambo. Ezo le kawa. Tozo vanda na Bangola, toke na ba Europe to tambola mingi. Bipa tozo le katozo mona ndenge musala ezo salema. Bo futaka pe ba policier malade. Merci na bandeko na soboza kolanda biso partout esika bozali Angola, Congo Brazza, Côte d'Ivoire, Cameroun, Afrique du Sud, Brésil, Paris, Bruxelles, partout, Canada, Londres, États-Unis, partout esika bozali. Vraiment merci na ndenge boza kolanda to bozanité na grand frère propre Pichu Kalo, mon sponsor esika zali. Vraiment azolanda émission oyo. Sikoyo to ngato tuna mama na biso apôtre Julia Kangoni debi to yamba yo sumbala sama pona makamu susu siko to ngai to tuna ndenge ndeko Saddam akomi na insécurité pona yo okoyi koloba nini ndenge ndeko Saddam akomi na insécurité parce que vie na ye komi na insécurité na minute oyo na kotambola na ye partout kozala po akoza jour social journée na ya osala te journée na ya repos azane en tennis civil azotambola to éviter déjà le mina ebi mina na réseaux sociaux ba tout ba moni photo na ye ba moni vidéo donc akomi na insécurité ni no koyi koloba pona ba konzi ya mboka na biso. Merci. Sikoyo pona côté ya Saddam nazo senga gouvernement asungaye ba garantir ndako oya kovanda poza na ndako ya malunga te tomoni ba azana mutuka pona ko protéger parce que akomi en danger bako boma e soki batiki kaka bongo mutu ana za héros il faut ba garantir mutuka ba pesa ye ndako et puis musala ba garantir pe musala ba honorer ye asungi biso makasi apesi biso pe makasi to ya kotambola to tala Congo na biso mboka elengi to ya kotala il faut ba garantir ba sungaye ba protéger ozala malamu mingi na ba mwasi na bana parce que akomi déjà en danger ba photo etamboli bazo luka yo ya omona kaka kuluna moko apete ndeka ko ya kolongola evie ozala malamu te il faut ba garantir place à kovanda batu ba yeba te ezala eta ba yebi mais azala place moko ki ya sécurité ata kuluna moya zo ezate mais il faut atambla pe na mutuka même ata ko tambla na moto eza bien te. Oui, il faut attendre na mutuka ba garantir ye. Il faut ba sunga mutu tango azana bomoi. To moni ba makambo ebele mutu azobela tala oto yoki so kapara mulumba kufi. A uti ala ba malaso na Côte d'Ivoire ye ba yambia ata mutu moko ta ekipete mais soki akufia o komona ndenge ba kokunda ye. Ezo kamu sabato pona Congo oyo. Soki mutu azama malade ba sunga kate. Soki akufi tanga moko eskombongo siko pese tanga za mobimbali ya konzambe nanga motema oyo pona nini na policier wana sungi biso bo sungaye kosomba mutu ke kokute cher te mboka na biso za mboka eza na richesse eza mboka ya mbongo ebele ba sungaye et puis ba garantir ye sinon akokufa nde conseil ngana pesa 3 côté ya gouvernement côté ya bakuluna et puis na côté ya Saddam bakuluna na sina lobby bazwa bango ba pesa bango misala soka lingi osala musata azo continuer ko moyibi ba appliquer méthode osakani la lisa ye ba kende ko kunda po population za la l'aise po biloko wana eza bien te bakanya maana bazoko kate kuna soki ka sesekanya mabazo kima gouvernement zo charge bango
Mama Julia, merci bandeko bazolanda yo vraiment. Yokolo wa fire to ebite okuzikisa bango na ba prière pour na makambo ya kuluna oesi la. Vraiment to ngai to tuna to moni ba pesi vidéo ba pesi un policier Saddam trophée. To ebite trophée na ba pesi pour to ebite trophée ba pesa muntu ceux qui a bondi compétition moko boye a gagné ne ba pesa trophée. Bimi meilleur joueur ba pesa trophée. Bimi biter ba pesa trophée. Donc ça par rapport à la compétition moko boye. Bon, oyo salami zaki compétition to ezalaki eloko moko esalami kaka donc imprévu to kokoloba. Donc abanda ko leka to bitu momo ezalaki amonia ya pekisa bayoki te ba menacer yango esalaki ke abeta kuluna lisas na lokolo mais to moni ba PC trophée. So ko esabiso so ko koyeba to ko kozala na information moko ya bien pourquoi ba PC ndeko Saddam trophée wana okoyi koyebisa bandeko mingi bazola na parce que bandeko mingi bazali étonné est-ce que soki policier abeti mutu lisasi na lokolo po mutu wana simelaki lisasi faut apesa ye trophée donc eloko oyo compliqué ma bandeko ebele te mama Julia soki okozala na mwa message moko okopesa bandeko bazolanda yo soki peut-être ozala yoza mutu ba source peut-être ba yebisa ko ba informer déjà que non azwaki trophée wana bapesi yango mpona boye ko signaler bandeko nyonso surtout bazana émission au bazolanda yo bayeba message na yo po ete esunga bango. Merci. Ok, merci honorable Nsinga opposé question moko ya bien ndenge bauti kopesa trophée na Saddam eza compétition te c'est du problème eza wana il faut azwa trophée aza héros oyebi bato lokola bakuluna wana eza bakuluna mosusu baza na bakisi baza na makambo ebele oyebi ke yazaki na arme yazaki na machette akoki ko viser ta machette na musike ke kange na mutu le temps ozwa arme parce que arme tango aza nango lisasi wana eza na chambre te il faut ça kakak ekota na chambre pour tirer mais le temps wana tirer tant sukuna nga sotele mais poyeba ke aza makasi aza mutu aza bien formé yango muni lisasi ebimaki aza héros na bamboka mopaizaka bongo soki mutu asali c'est-à-dire ba trophée na minute oyo tozoloba mais nayebi ke Congo eloko ya makasi ekosalema ye moko Fati Beton ntango akoyoka ngo akosala ba mama Denise wana nyakero ba mama ni mama batala makambo wana na mama ro mama Olive Lembe tala makambo oyo bazwa ba trophée bopesa ye ba trophée aza héros parce que eloko asalaki kuluna boyebi kande bazalaka et puis bazaki deux l'état zo poussa na c'est quoi l'état a sala lisase kota na chambre po ya ko bimsa betango akoketa ko sotele asaki ye moko soda police asaki ye moko mais tala ndenge asalaki abeti lisase na lokolo déjà esengeli kazo a trophée asalaki loko bien et alakisi ke aza policier moko aza forte aza bien formé pe ayebi musala na ye yango faut za trophée to yebi biso pe toza nsima wana biso pe to kobongisa ta lelo te lobi te akozwa cadeau po asala loko moko malamu ndenga longoli ye vie c'est-à-dire ezala ko la big c'est à 2000 personnes pour ceux qui a bomaki policier yel nga continuer ka ko bomaka mikolo nyonso ba orphelin ba nga batika lebele ba veuve banga batika lebele ba veuve tout ça pour abomi mobile ou bien lungi bo abomi moi c'est abomi yango il faut ba pc 4 trophée en tout cas na sepeli makasi batu nyonso ba mona ki bilili to songa ndeko na biso na Saddam a mérité en tout cas nzamba pambola Saddam osa mobile na ndimi penza to confirmer yango en tout cas nzamba lo la pambola yo biso toza na lusambo chaque fois majula to komo ke dana ko chité pona ko sukisa to moni bemo ba kuluna ba tomboki to moni vidéo zo circuler awa to ebite soki nde ba ko tela biso yango to moni ba kuluna ba tomboki ba ye ba buki ndako ya policier Saddam ba buki yango ba bwaki biloko na ye libanda na nzamba sungi ba simbi bana te ba simbi mo système ba bwaki biloko libanda to moni bana bazolela to moni be présence ya ye moko Saddam azalaki wana azo expliquer pe ninga yokuta ndako na ye vraiment to éviter ba kuluna basali yango pona nini parce que ba moni ba pesi Saddam trophée yango pesi bango kanda parce que tango événement salama ki basali na le roté mais quand tango ba pesi trophée bango ba kepe ko menacer na ndako na ye vraiment mekano ko yebisa biso pourquoi et salami bongo
ke bakulu na baya ko menacer lisusu ndeko na biso na absence na ye pese bakutaki peut-être elinga ezala mabe mingi mais esaliki bakutaki ete mais kana koexplike biso na eloko wana oyo esalami bakulu na baya kobuka ndako na eza mpona bapesi trophée to mpona problème nini baye susu komenace na ndako. Merci. Ah, honorable, merci. Nalobi boye, bakulu na bake kopanza ndako na ye, eza teke po bapesi e trophée. Wana te, bake kopanza ndako na ye, po abomisi moko na bango. Soki azaki chef na bango na yebite. Yango kanda wana pona nini, ba découvrir bango ke ba existaka. Nandenge batumba mutu na bango na bapine soki batumba ya kufaki nandenge Saddam abetaki lisasi na lokolo kanda wana yango bake kopanza ndako wana sadi baza na posa sikoyo susi na bango baboma siko Saddam nde susi na bango yango wana mais j'espère que gouvernement aza na mato ya seayoki akosunga na moni ba trophée komikoya bakopesa ye mutuka akozana na ndako akozana na sécurité et sécurité pe amakasi to bonde la kape mingi pona ye nzamba protéger apesa ye vi molai abokola bana na ye parce que na minute akomi insécurité bazolukisa ye yebake bakolukisa ye tina na point moko soki ba négliger ye ti bakoya kobomisa yeba ke bakobomisa ye sengeli sécurité makasi batela ye basunga ye baprotéger ozala malamu makasi parce que boye ozala même ata na bana baki kolanda ta bana na classe eske batangaka babomi bango même ata mwasi na ye bakoki kolandela ye na gouvernement asunga batela ye mwasi bana bango nyonso mpe famille na bango soki bakuna bayebi ke aza na famille mpe na quartier moko songolo ezala kaka pasi mingi yango wana gouvernement asunga ekozala malamu mingi. Merci honorable Nzinga TV nazozela question na yo po to clôturer. Merci nazozela tobandaki na yo malamu apôtre Julia tobandaki na yo malamu tokomi na suka toyebi kokozanga bato mibale misatu te oyo koyi ko remercier vraiment totikeli au moins temps oyo koyi ko remercier bato nyonso tu oyo balandaka yo na chaîne na yo pe ba famille na yo so ozana bato koyi ko remercier ko pesa ba mbote totikeli au moins espace vraiment merci na bandeko nyonso tu oyo boza kolanda émission oyo émission tolobelande émission de classe obengi biso numéro na biso eza wana okomeli biso tiki commentaire na yo toko yamba yo pona kosolola makambo ya mboka makambo nyonso tu eleka ya mboka tosolola kayango vraiment merci partout siko zali toko solola ne to solola mama na Julia pona makambo ya mboka ozana lisolo ozana message moko lingo pesa contacter biso émission tolobelande émission de classe na honorable Nzinga TV to na Shilo Cinéma TV okozwa biso okomeli biso na email na biso shilotheatraltv@gmail.com to okomina Blaise Nzinga 64@gmail.com okozwa biso otineli biso message pesi biso numéro na yo tokobenga yo tokosolola makambo nyonso tu ya mboka tokosolola eza bien mpona mboka na biso. Vraiment merci apôtre Julia topesio parole. Ok, merci honorable Nzinga na pesio merci parce que na souhait nangeza ki un jour oyambanga na émission na yo nde souhait nazaka nango lelo yambingai na honorable Nzinga TV yango na kosenga bandeko na ngai nyonso bato nyonso bayebi Julia Faya Kangoni la bouche autorisée na kosepela mingi bo s'abonner massivement na canal oyo chaîne oyo honorable Nzinga TV ezoleka makambo kitoko makasi boko banda kosepela temps en temps pona lo bananga suka sur total malamu ba policier nyonso bakomi insécurité bakomi na insécurité ba policier za ba soda na ezala ba soda po policier muso banda zoleka na nzela innocent bakolona soki bamoni bakolandela ye pona nini moko na bango abimi ero po abomisaka biso c'est-à-dire na minute yo insécurité komi ya ba policier nyonso ezala population ekomi suspect ezala policier ezala soda ekosenga kaka tomi batela protection kozala makasi sécurité ezala makasi mpona kobatela bandeko na biso na suka na koloba na bato nyonso basabone na chaîne
Julia Faya Kangoni TV. Bon, banda kozwa makambo ya sika ebele. Bo s'abonner massivement et aux alamalamu makasi. Nzambe apambola mokili mobimba. À la prochaine. Torokuta na susu na lisolo ya sika. Merci beaucoup. Vraiment pour lelo to sukisi wana to yebite ke mbala sima toko ya mbala susu mama na biso apôtre Julia Faya akolobela makambo ebele akolobela makambo ya musique ndenge totambwa na mboka na biso ya makambo ya ba pasteur makambo ebele toko yamba ye soki pe bolingi azonga lisusu alobela makambo boza nango besoin tokolobela makambo ya mabala tokolobela makambo ya ba divorce tokolobela makambo ba poison tokolobela makambo ebele elongo na apôtre Julia et kozala bien beaucoup mais la biso ceux qui besoin besoin to yamba lisusu vraiment kolo a pambola bino bande konyo surtout au bolandaka émission oyo les amis des frères Blaise Nzinga to bosani binoté les amis de Chilo Cinéma TV to bosani binoté bana to ya émission to le belande bana to ya Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, ma chaîne Nabino wana, Yango wana ye chaîne Nabino na kumba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas beau à la dessus te, biso ba star Nabino to bana ko défiler. Siya bonga